Voilà, bien-aimé dans les seigneurs, bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yagoloba, Kenzama, Boto, Kwaye, les sous-sois, finalement, Sazo, Sayabiso, et Longona, pasteur, Feza, Missi, à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zéric, Nafilo, Mokwa, Yamotema, Yabivin, c'est de Homo depuis longtemps, na maman Gisèle, Lokel, Motema, papa, Emmanuel, na Boston. Toujours dans le cadre où informé, le loto, il sous bien-aimé, na sango bien-aimé, Toyo Kakike, Félicien Moulopo, ex-sorcier, magicien, Otoyamba, et Boyebi, très bien, témoignage, et pas Moula Binomi, Tobanda, Koyamae, depuis Kazarema, chez notre PDG Blaise Manzami, les visionnaires, depuis Kazarema, bien-aimé, Toyo Kolona Kazarema, Tokoba qui peine à témoignage, n'est-il la voix céleste, ex-magicien, sorcier, Félicien Moulopo, bien-aimé dans les seigneurs, a été empoisonné sans répandre que oh Félicien Moulopo Kenawa Félicien Moulopo pas bomi oh akufi bonabo ba misutu ba mekaki un peu ko benga pour découvrir la vérité non sur le Félicien Moulopo ba tchela qui est poison Félicien Moulopo akufi ou comment qu'est-ce qui se passe au juste bien-aimé tozali na yemoko Félicien Moulopo américain un peu ko yebisa biso et le ronine ba ko s'est passé na vie na. Shalom, Félicien Moulopo. Shalom, papa. Bonne santé, ça va? Ça va, vraiment, ok, vraiment, na komisi nzambe oyo alongoli ngai na poison na liwa. Tozaki na conférence moko na chango kuna ya basali na nzambe. Bongo babenga nga pe na intervenir, na ke pe na intervenir, na lobi mwa ba makambo ya témoignage nde bapesela ngai thème ngai. Bongo bandeko na sima ko bima kaka na conférence wana na kuzongi na ndako dikumu pasi ko sala. Balobai ko kufa ki ya solo tonde tenalinga na kufa. Oninga ko kufa na kufa mais Yesu aboya ki na kufa. OK, biso long ezali expliquer biso lentement. Bandeko na keipe kuna na TIP sili. Nazonga kana ndako mona ko moyoka vertige, ko sanza na bandi pe ko sumba diarrhée. Donc utona mo manalalité. Donc pe mabal bakansi kutu corona ndo a corona te ba memanga na hôpital bo ba mona nazolemba kaka nazolemba ba hôpital belé ba komo boyanga ba bio izaka na biso te ba moninga muno ko changer muno ko komi noir makasi lo lemo pe komi mwindu makasi to ke place moi spécialiste mo ko exception le bité ko iza poison ne batinda biso na hôpital misusu ba polyclinique misusu ya Kinshasa to kinda me simba ikaka te batinda biso pas spécialiste moko na Kimpese na Congo central. On attend que nous ayons tout cabane qu'on a su comme il batté donc il peine à loi tant on a qui kuna docteur on est aussi moi aussi bande qu'on a biso bomima qui a raté donc il y a au kufa pour ils a poisson ba pesi pasteur ba laisser poisson bande qu'on a mais le kuna ngo mona nga susu nazo le kanazo témoigner te bandaka boyoka ba témoignage na tika wana tant on a nyoso bomoni on a tant mort on a nyoso nazala qui empoisonné nazala qui na hôpital nous avons mis salinga grâce les lobo ko mona nga boye siko na komo kendeka semaine moko sur Alexis semaine moko semaine ilandi na ki omelakisi na prière le mona Yesu Masia yango bozo mona ngabo. OK. Ana lo sambo na bingo pende bogonde la pona biso basai na nzambe ayoka ki ya boya ki liwa ya pasteur Félicien pour appeler nga mission ezana munene il faut vraiment ko kisa yango bato bele ba bika ba ye pa Yesu Masia siko bato balinga nzambe te ba baza ba gen ya Satan ba ngone ba yoka na ipo ba empoisonner ngai mais Yesu a confondre bango mais le kotika le kande nazo kemela bakisi. Donc si ma semaine moko il faut na ki omela kisika. Ah OK, chaque semaine comme la kiss. OK. C'est bon, Félicien Moulopo parce que ozo se reprocher na bandanga ba ko kai ko za sima poison no pe et le konini ba comme si na niveau que ba tchelo poison pour okufa. Ozo se reprocher na ni osali mabe ndeko moko mabe ou comment? Te na sali mutu mabe te ba yoki kaka likunia donc ba gens ya Satan o baza komi benga lokwa ba pasteur mais baza ba pasteur te bazali donc aza agent Satan mais mikoni si lokola mosai na nzambe basepela itende nazo témoigner nde milimo bato ezobongwa nezo bika ezo epa na Yesu yango balingai ba achever ngai mpona témoigner ka lisusu te po bato babika lisusu te na nzela témoignage na ngai donc nazalaki na likama motu te nasali eloko moko ya mabe te natambola na kobanga nzambe nazalaka mosika ya lisumu mpo nayebi wana eza misala ya Satan donc bayini kaka bato mabe nde basali lolenge wana mais bakokinga te po Yesu aza na bomoi yende mutu asalinga grâce wana mpona kokoza na bomoi kino lelo. Merci beaucoup Félicien Moulopo papa, merci pour le message. Je crois que eleki na ningasko ke na bandeko ke ba monyo pona lelo un pas na mon arrière obete la biso ka di solo ndenge ozwa kindu to kati na biso kara juste
et rappeler bande omso oke babosani yo quoi ozaki mwana malamu botamaki wapi tineko ya kolia bande kono 10 bobotama 12 ou 10 batika ide mais quand obetele biso parcours ndenge ozwa kindoki et par rapport aussi une émission na biso papa Félicien. Merci bande ko bana nzambo bazona na ngai partout na mokili mobimba tika Yesu Kristo soit favorable na ngambo na bino pas défendre cause na bino alongisa bino na nyonso na yebaka te na kozala ndoki na yebaka te na kozala magicien na kanaka yango te na kenda pe kokoluka yango te ube kokende kozwa yango na ndako nganga te babebisanga kobebisa na ndeko papa na ngai te ndeko mama na ngai te kasi na école place onga na kenda kotanga mpona préparer avenir na ngai na kenda kokuta na mutu ya mabe wana na âge ya 9 ans naza na 4e primaire mama na ngana papa na nga bazali bakambi minene na kati ya yamba ya catholique na 5 izito kingabwa na commune ya Limete biso tobotami 12 ngana zaki 9e bango biso nyonso na bana ya tata moko bongo na ndako na biso papa na ngana mama na nga bazali koexige biso messe tozalaki chaque matin faut tobima na tongo na salon tokei ya papa na mama asalisi messe ale to prier esili esakola ya mawa esili mabwakeli biso bamai ya basango babenga obénite menga leo na benga ngo maudite quand basopeli biso bazalo bakema ya protection mai wana eza wana pour protéger biso contre ba danger mi pepe mabe zwanga te mais nazala protéger te suka suka na yako makaka ndoki or bamai wana bazako sopela ngai aussi fallait protéger ngai mais protéger nga te place na yako sosola pour ndenge bible zo bande ko ngai protecteur malamu sakaka Jésus eza bakisi oza nango te eza mbongo oza nango te eza mayele oza nango te eza koyeba oza nango te mais eza Jésus Christ de Nazareth tika yesu oza la protection na yo balinga bana na nzambe naki kotanga naki kuta na papa moko azalaki occultiste azalaki koluka batu oyo ya kotikila kindoki na magie pe 25 personnes ya sacrifice oyo ya koboma batu ya fin ya mandat na ye atikala na école est-ce que t'attends azalaki sentinelle ou comment tatango nakutana ine boye azalaki tata mobimba ayekomi komisa na 6e primaire na ndako ne azalaka tata mobimba soka niko ya classe abongwani mwana mokie mpona kindoki tozali na bakapasité wana na mobali na kobongwa na métis ya mwasi na koko akala na kobongwa na jeune fille na kobongwa na jeune garçon tozosala biloko wana siko ye na ndako ne azala tata mobimba soka niko ya classe atie boule magique na salle olemo petit cri diabolique akomi jeune alati pe uniforme na zuba kaye aye classe azalaki koya pota a préparer venir na été mais ezali mayele mabe ayaki kotanga na école wana po aluka mwana oya kotikela misala wana pe batu 25 oya koboma po basengaki na 25 personnes wana il faut bana mike bazala mingi donc akomaki suka manda na ye akomaki na suka manda na ye expliquer bisa azalaki sorcier azalaki ndoki azalaki magicien sorcier azalaki motu ya rose croix à morgue azasamela na loge wana rose croix à morgue azali papa mobimba bon sikoyo ntango akomi na suka ya manda na ye arenouvelaka liboso arenouvelé ya mibale ya misato satan boyi satan alobi yo moko il faut kufa oyo kotravaille na deuxième monde mais avant okufa lukela ngai bato 25 oyo koboma donc bazali ko ba sacrifice ya fin ya mandat na yo pe luka mwana moko ya mokie oyo kotikela ye 3 kindoki na 3 magie na 3600 ndenge yango sikoyo ayaki kokota na école wana na EP4 kingabwa sebeko seri wana ezalaka sebezo eza école conventionnée protestant bien aimé ezalaka na kingabwa sikoyo ye mpe papa nga nazali na 4e primaire papa ngo ayekomi komisa na 6e primaire mais sikoyo directeur amona likolo ayeko komisa mwana na ye nzoko ezalaki nde ye mwa ayekomi komisa sikoyo akomi koya classe ndenge nini mpona ezalaki école primaire mpo azalaki tata mobimba akomaki kosala na ndako ni aza tata mobimba soki ntongo etano alingi aya classe asali bacérémonie ne ya kindoki ya magie abeti cri diabolique azwi boule magique atie na sale olemo akomi jeune akomi mwana mokie azotanga ni na 6e bacollègue ne mpe ya 6e bayebaka te azala tata mobimba bongo na mwana mokie yango na bene fo bondelaka mingi mpo motu nyonso olingi okangama na ye motu nyonso ozofanda na ye luka oyeba eta dame na ye mpo soki oyeba eta dame na ye te oya kokota na alliance ya moninga moko aza moto ya misala mabe akoti na alliance na ye bandi okombattre makambo ekomi kobwa te makambo ekomi ezosimba lisusu te nzoka motu oyo yo okangami na ye oyebaki eta dame na ye te ntango mosusu azali moto ya misala mabe napekisi bino bovanda na baninga te bokangama na baninga te me motu nyonso kovanda na ye luka oyeba eta dame aza ya nzambe to ya nzambe te kati na yesu moto azali to diable moto azali seigneur tobondelaka balingami papa wana aprovokaki koswana na récréation mpo na kati ya récréation wana aluka mwana oyo akotikela kindoki na magie mpe nombre ya bato basengaki 25 akanga parmi bana classe wana
ngana nzela ta nazali koya mama lokola pesa nga mbongo lia na récréation te pe asayela nga gâteau te na kolia na récréation alaka inga ka so na zongi na okuta biloko aussi alambeli nga na ya tongo na kolia so na zongi na 12h bien aimé ngape na nzela na milobeli bo so to komi na 10h tango obeta ngonga poto ma récréation ngana obi ma récréation te pona na mbongo osombe biloko te na ovana nga na kati ya salle de classe bandeko na batelaki pe mokano wana tokomi pe na liste tokomi na tongo wana totangi esili 10h ekoki babeti ngonga bana ba ma récréation nga na tikala na kati ya salle baninga babimi bao bazali na bambongo na bango basomba biloko bazolia baoya kosakana bazosakana ye tata wana azali na 6e primaire a provoqué koswana na mwana ya 5e primaire nga nazali na 4e tango sikoyo nayoki makelele ya bato bazoswana libanda makelele kaka nde boyoka ba makelele mosusu na bakartier bato bazoswana donc ezaka baredivision ya pamba ezaka makambo si esalamaki na butu topreparaki yango na butu tolobi baoswana na 10h mais biso topreparaki yango na 1h du matin to na 2h du matin na ndenge ya kindoki toenvoute mpe bato bakoswana wana nzoka tobongisiki etango bakoswana baoza na libanda mpo bato baya bisika na bato bakoya kotelema kotala koswana mpe bitumba na bango tobwakaki yango bamabele ya cimetière bapoudre magique bahuile magique donc tomini yango na mipepe mabe bato nyonso bakoya kotelema batala koswana oyo kozala awa tokokotisa bango na alliance na biso balingami kati na nkolo esalamaki mpe lolenge wana ntango nayoki makelele bato bazoswana na milobeli boye ata namemaki mbongo akolia na récréation te nakende kotala banani bazoswana ntango nakei nabimika na telemi na porte ya classe boye namoni ebele bana classe bazingeli bato mibale bato mibale yango ezalaki tata wana ya occultiste wana rosicritien wana nde oyo abongo na mwana moke azoswana na mwana ya 5e primaire yango bana classe batondaki ebele batala koswana sikonga par curiosité na mimami mpe nakende kotala banani bazoswana sengeli kokeba ndeko na ngai moto ozalaka kirie keba mpona cadre ya baforme ya sorcellerie eza na sorcellerie mo babengi komona yango sorcellerie par curiosité wana toza kosala mo mingi koamvute bato na quartier nde na kote oyebisa bino mona bavoisin na ngai moko na latse molimo moko boye azala kaka kiria bamakambo ya bato yango na biso bino keba na bademo ya bavoisin bondelaka mingi bien aimé nga mpe nazalaki kiria okende kotala bitumba yango eselanaki okota na kati ya alliance ya satan nakotaki ndenge nini nabi bon napusa na ti pembeni place bato bazoswana na bandi kokende nazokende ntango nazokende nakomi na katikati ya kokoma place bato baza koswana bazali namoni bana classe oyo bancerclaki bango baza kotala koswana wana batiki kotala tata wana ya occultiste ya ndoki wana azali koswana na mwana 5e primaire babandi kotala ngai sikoyo mwana 4e nazoya sikoyo kotala baza kotala ngai mpo bamonaki ye tata wana po abongo na mwana moke atiki nanu mwana 5e baza koswana na ye abandi kotala ngai mwana 4e sikoyo bana classe oyo bancerclaki ye bakanisi lokola alingi abundisa mpenga alingi asonisa mpenga yango mpo bamonaki misu na ye ezala kotala ngai yango bana classe mpe akomaki kotala ngai me nga sikona koma kotia bango maboko mona kozotelelanga nini olie nazonga me nazokobaka kokende place bango bazali mpo natala ndenge bato bazoswana nzoka moto azoswana wana moto ya misala mabe azoluka bato ya kokanga bato ya koboma na bato ya moto ya kotikela misala mabe siko moto ya pointaki moto ya ponaki po atikela misala wana nyonso 3600 démon 3 kindoki na 3 magie wana nga na age ya 9 ans eza ndenga moto ya ponaki bien aimé ntango nakomi na katikati bopembeni na bango na fixe miso na nga na kati ya bana classe namoni ndenge elongi ya papa wana miso ya papa wana ezotala ngai ntango kaka miso na ye na oyo yangi ekutani balingami place nazalaki donc nasutuki na santi namoni lokola eloko moko ya mabe euti epa papa wana ye ekoti kati na ngai nasutuki mbamo place nazalaki nasutuka boye namimona boye naza esu na ekole te nasi retrouve na kati ya forêt équatoriale na zamba na forêt équatoriale na mboka moko komona yango karawa donc nayoki ata mouvement moko teke bazomemanga likolo babwakanga na forêt kaka ndenge atalaki ngai nayoki lokola eloko moko ekoti kati na ngai euti epai na ye ndenge nasutukaki na somo ya komona bongo eloko ekoti na nzoto ngai nasutuki namimona boye nakomi na kati ya karawa mboka moko karawa na forêt équatoriale mboka bangwaka nga mwana moke na se retrouve na mboka wana na bandi kolela na kati ya zamba na uniforme ya bleu blanc papa na nga na mama na nga bayebi ke Félicien mwana biso aza na classe ake kotanga epuis basopelanga nga mpe obénite ya protection na eprotege nga te na bandi kolela na kati ya zamba nazolela bomba mona yoka kake beti na zamba mbula eza te nasutuki natala bongo nakomi ya ndenge nini nga moto nazalaki na classe nazotala bato bazoswana naye kokoma ya ndenge nini balingami nsima mwa miniti moke namona boye
kaki ya mibale beti lisusu me mbula eza te na okaka bakaki ezobeta kaki ya mibale nde na ye komona banyama zamba babimi na zamba oyo naza komona badocumentaire naza komona bango na balivre namoni lion mpenza lion abimi boye ayetelema liboso na ngai na bandi komisubela kolenga soki ya moto etelemi moko namona boléopard abimi namoni ours abimi oyo naolisa bino ndoto te boye nazalaki na ekole bamemi batransporte nga ntina fure équatorial na ndenge ya kindoki kuna nzoka nde amemai nga kuna po afungolanga miso ya kindoki na matoyi ya kindoki donc mbala nsima bandeko boyoka na kokontinue yango vraiment ekoyeba kosunga bino mpona bandeko boyebi yango nango te tozokoba makambo na matoyi ya kindoki koba kaka tosisaki ekepa na peso 10 minutes bafungoli donc sikoyo eloko ya kosalama ntango banyama zamba wana babimi bancercle nga me baza kosuwa nga te bazolia nga te bazingeli nga kaka nsima mwa miniti moke nayoki na nsima mokongo na nga lokola bato ebele bazoloba félicien tosepeli mingi lokolo ye na kana biso nazokala mingongo ya batata mibana ya bana mike ne ya bamama nga sikoyo nakasi lokolo eza bachasseur babomi nyama balingi baya kobikisa nga mpo bamonaki banyama ya kanza baye kozingela ngai nzoka nde na nsima na boka misu na nsima boye namoni moto aza te kaka nga mona aza encercle na banyama zamba epuis banyama wana bien aimé ezalaki bakonzi ya bandoki oyo baza na baprovince nyonso ya RDC bango wana mosusu abongwanaki lion mosusu abongwani éléphant mosusu abongwani léopard bayaki sikoyo na zamba koyamba ngai ndoki ya sikoyo na ye na ka na bango mpo bawelela ngai nazala moko ya basekrétaire particulier na bango moto azwaki ngai ezalaki mokonzi ya bandoki ya province ya bandundu ye nde moto akomisa nga secrétaire particulier na ye na province ya bandundu alors balingami sikoyo nde naza koyoka makelela bato na bazoloba félicien tosepeli mingi lokolo ye na ka na biso na bando oyoka ngo na matoyi na ngai etikeli nga kaka bongo me bato nazomona bango te oyo ofandaka miniti moke boye oyoka na matoyi bato bazoloba félicien tosepeli mingi lokolo ye na ka na biso luka bato yango nazomona bango te nzoka matoyi ya kindoki nde papa nafungoli ngai nakomi koyoka bato baesprit ezoloba na kati na ngai bien aimé si mama miniti moke boye nayoka so kaki ebeti lisusu me mbula ezozala te kaka bakaki ezobeta kaki ntango ebeti natala boye na liboso na ngai banyama zamba baza lisusu te ekomi bandako etage baimmeuble nazomona mituki ezoleka bajipe ya ndenge na ndenge ezoleka moto mwindo azopusa yango te kaka mindele na mindele wana so bakomi na direction nga na telemaki ifo atelemisa motuka abimisi loboko apepi nga mbote boye siko nga mpe bandi olekela ngai banyama bazalaki ya na omona bango so te balimwe bongo bamindele opo bazopesa nga mbote nayebi bango te mondele onga nayebi kaka ezali père Ronger Manguide sango bamama na biso bazalaki mondele donc part wana ka mondele aza koyepa na biso sango wana esili bongo bamindele bazopesa nga mbote na ya basi na ya mibali na ya bana mike banani nzoka nde eza kaka bademo babongani lolenge ya biso bato lolenge ya bamindele bazopesa nga mbote ntango natialaki diba ya kotalaka bango bien aimé bamona ekomona bona sutuki lisusu namoni mituka eza lisusu te bandako etage eza lisusu te na liboso nanga zamba eza lisusu te bamindele wana sikoyo namoni bango na espace bakomi otambola na espace makolo na bango ezotuta mabele te mais bango nyonso bazalaki bazalaki mutakala bamanzaka 30 cm na mikila na nsima na bamaseke na bana mike na ya mikolo donc bazotambola na espace ere mo bakie boye baleki côté droite nga mpe naolandisa miso côté droite naolanda bageste bazosala so bazoki côté gauche nga mpe nazotala nyonso wana ezolekela ngai na ndoto te boye pene na kati ya zamba na forêt équatoriale baninga na ekole baza na récréation na minute ya moke wana atalaki nga wana nakomi kuna naki komona bamakambo wana oyoka bazolobela nga na matoyi omona bamindele baotambola na espace na forêt équatoriale na mboka moko monango karawa mboka na mpe bondoki eza makasi balingami kati na nkolo ntango batourne bake côté droite côté gauche nga mpe nalandisi nazotala ndenge bazobinabina ifo mona donki bademo bandoki bamindele bazobina olenge ya bademo ntango baye kozonga susu côté gauche côté droite bona balolaka elongi natala bango bona tikali kidiba natala boye naza na ekole na nsima ya mokongo ya magicien wana ya tata wana bongwanaka mwana moke naye kokuta bango bazalaka na récréation mais ntango naye kuta bango na récréation nga na se retrouve sikoyo na nsima ya mokongo na ye mais na matoyi na ngai félicien tosepeli mingi lokolo ye na ka na biso nazoyoka kaka ere moko nazomona bamindele na espace ere moko naomona naza na ekole nazolinga nayebisa natuna bana classe na biso so bazomona bamindele ndenge nazomona bamindele me nazoyoka monoko kilo nazokoka mpena koloba te yango na bible elobi mutu na makasi ne moko akokoka te kaka na moya nzambe yango ndeko na ngai nazoyebisa oassocie nzambe oassocie jésus na nyonso oza koentreprendre na se na moi
na libala na yo na betide na yo na bafaire na yo na commerce na yo luka o associé Yesu Masiya otia Yesu moto liboso omona réussite kozala total pe Yesu akoépargne na ba danger pe akolongiswa kosala ke yo ozala mokila te kasi ozala motu Zamba pambolo moto zo na témoignage. Papa Félicien olobi ke kindoki na yo ozwaki na âge na âge à 9 ans. 9 ans. Donc ozwaki kindoki na bilo aolia te mais na regard ka. Na regard moto na talingai na moni esprit mo zai kati na ye e koti kati na ngai na surtout ki na zamba nde kuna nde place na kibaki ofungula mato ya kindoki miso ya kindoki si maman bikolonde to commence na laboratoire ya kindoki place na kena kolia miso. Ok, je crois que pour le laboratoire qui nous dit tout à l'heure. Ok, pour Bandeko, Balanda qui était prochainement Barolandango. Ce que tu as dit, point Yasuka, tant aux zongi papa, au lobby qui n'a pas bandeli, au bénit, tu en es là, au bénit, mais il est là qui au maudit. Pourquoi le lobby en maillot que maman la bina banana au chabino avant que les classes? Na lobby en catholique. Na lobby on peut protéger un gâteau. Na lobby on va lui poser pour maman na papa ba ebisa ka bisobo. Chaque jour ba sopela biso ba mai wana bazalo ba o mai to sopela bino za mai ya basango ba beni o benit et qui misa kindoki. Eza mai o e protéger ka bato ba kela ka bato. Elongola lisuma elongola libabe et qui misa ba démon. Moi ba démon ba zo bino ezate mi pepe ma belanda bino ezate lisuma ezo bino te. Mais là on a beni o maudit pour anini. Na koma suka na koma kindoki mai wana protéger ngate na koma ekolia batu mama nanga kutu na komisi mwasi nanga ya butu na boti bana mibale misatu papa nanga na komisi punda ya butu na komisi ba 40 personnes ba 80 personnes longwa RDC tina forêt Amazonie na Brésil. Oh akeno osana ka cheval nanga ya butu punda ya butu loye papa nanga mena ndenge ya kindoki na komisi punda ya butu na memisake ba charge. On a Brésil pour bango qui ont sani na pour qui ba cérémonie au mona lisi faire avec aux na réunion mona kati ya Brésil na forêt Amazonie ale toki na réunion comme sur la sorcellerie internationale comme sur la magie rouge to la magie blanche donc tout ça qui na mili mo bateau to singa to sacrifier aussi na kanga na mutala ka lokola ba provision ale na longo comme sur 40 na ju papa na ngai na dédoubler na komisi punda ya butu na memisi 40 personnes wana toke ti forêt Amazonie. L'hôpital nous a consommé ça et tam sur nazongi c'est vers 3 heures de la 2 heures. Mon akara na semaine on a papa malade nous on va charge on a memisi qui na. Est-ce que maman na yo za na nevo comme c'est moi sinon na butune. Kasi manu atesenga bipona matabagrade longtemps on comme na sorcellerie nationale et familiale étant na côté sika na sorcellerie familiale ba di bon bantak la liboso to pesa il faut ça nous samedi to na maman. Ah bon? C'est moi siné à tout. Na tuni bango na bonzoto na bomoto babite na bomoto bote mais na denga esprit. Ah o comme c'est moi sur na buto ko teneka bana misa to simontika. Donc bana misa to 3 kindoki. Magie de sorcellerie nationale, familiale, internationale. Na vous expliquer on bena muzindo on bena. Prochainement. Donc bobo tina maman. Na iso bana onde na zai ko utiliser bon mon aliboso na bote na maman. Chaque semaine il faut na pesa kaya mutu mwana na bote na maman. On a pesa moto ya mibale pe fona pesa moto ya misa to pende mo na expliquer mo bien ni na za osala bango tu na za omelisa bango ba vera bambu ya makila. Ah bon? Parce que les solo pe que bobo te ma 12 oboma 10. O lekisa ba onde na ane moko ou cha après ane moko te. Mota msusu na sanza na ane moko na demi ba. So mo ne bandela mbula pe na suka. OK. Na lekisa msusu ane moko na kati na bomi su msusu. Kaka bon ero mota msunga mo pena bisa mbongo nazo pesa ni na bosala nzoka ne bongo mami wata mta pesa na mami wata zali na kati ya chambre na biso na chambre na ngana ndako na se wana do ansala piscine monene piscine on ekenda ti na résidence ya Lucifer na Gange na Inde mami wata zali na kati ya ndako sko ezaki to sora prochainement baba on kufa na malade to ba moko ezaki ba malade puis ba mort subite na ozana kati. Quand ce malade il m'a dit il y a 2 jours, il y a une semaine, donc il y a 2 jours on a bêtillé. Les gars, ça a fièvre quand tu as 2 jours à OK. Aux équipes nationales, international, familial, côté maternel et paternel. International, il faut aussi sa partie à Diboso, mais pour expliquer parce que tant qu'on a qu'une international, les agnes logistes. Mais qu'une international, il peut se na makoki na za congolais ya RDC, na za na makoki au de chasse nocturne na Angola. Donc on a qui ko envoûter bateau tout ça na ba nationalité mon côté. Donc na mona ga za na yesu te.
donc siko sorcellerie internationale pe senga makoki wana na ko kokende na ba na Angola na kina Congo Brazzaville na kina Gabon okende kolia bato ko amvuti ko tsatsa ba accident tam na Cameroun pe ya bakuna pe ya ba Camerounais ya bangolais pe bayaka pe na RDC ba yosala ba cérémonie na cadre de sorcellerie internationale ba zo sacrifier pe ba. Ah bon? Ndenge za net ke bande ko musu ezaki atiki famille na musika na kin na ko zo kinite kindo kezali bona bo atika na poto. Et la protection te hein? Bon, atika na poto za protection te. Mais fatika na yeso po to za ko lande ba musuti na poto na ko na wa famille na moko na bikolo mususu. Ah bon? À partir de la sorcellerie internationale za mo sanga bana ba ya batata mwasi bana banoko na ba pays nyonso bavandi bavandi na Allemagne bavandi na Angleterre bavandi na Italie ngana zo mona bango à partir de awa ya miso ya kindoki ni avandi na Italie kuna le mona to bongisi les projets au kindi détruire ba bi Félicien yo ndom to bonga na police ya poto kende kuna po osala ke ba refuler azona ba bien kende bimela eka na prince ko pas asala accident mais bongo na ko kwa kala osane to so katia ka kuna na poto ya tout ayo azo problème akota parce que oba okende kuna na moyen ngai nazaki na avion misatu nazaki pe na boule magique nazaki na couvercle personnel nazaki avion ngai mutapesa ngango za Diange na Kuntima nazaki inspecteur divisionnaire ya deuxième monde na ex-Isaïe. OK. Donc nazaki pe lisusu na setu babetra na batolo ezalaki avion na ngai vitesse nango kolonga na RDC okoma na Belgique aller za na 2 minutes retour za na 2 minutes donc 4 minutes RDC na Belgique. Donc ya misatu na nazaki na poso nguba ekotaka mbuma nguba misatu nyonso na kaka avion na ngai pe ya mine nazali na boule magique pour na sala ka voyage astral. Bande ko balandi biso je crois bien que ba comprendre message à papa Félicien pour na ba oyo ba yebi papa Félicien mulo poté bolanda pour boyer ba bo découvrir. Na ça m'a pindi na za koteka na rwaka dingi na oteka pe na zigida na oteka ba mikate na oteka ba ti na tie njungu ati ya ma famille na sous vêtement mami wata na tie na kati ati. Ah bon? Na juste comme akila otolia ki batu na lieu de rencontre ba sorcier na ye na bongolisi yango oui na okalinga mikate na rwaka dingi wana na bongwani mama nazoteka ba batu be bazo somba bazolia. Bana koteka nini nani? Nazokalinga mikate na ti na café nazoteka wana bato bazosomba na tongo zoka mikate na okani na mikate ya kindoki donc nazosala ba farine wana bongo nazango wana kwa kadi farine olobi farine wana ba bongo pena bana mikina ya mikolo to zakolia bongo lisi yango farine déjà ba beta pati wow ana kamati siko makila o ya bato to zakolia na kindoki ana zuma makila na bongo sango huile nazokalinga mikate wana siko café ndinati ozo sous-vêtement ya rouge ya mami watana tina nzunga café sous-vêtement ya pembe ya mami watana tina nzunga ti tango muto akomela café moko donc kopo moko gobelet moko amona zoeba tam sous cérémonie ya lelo na sali gobelet moko za na 4 diamants cérémonie ya lobby ya tina okani na osala lobby cérémonie moko gobelet moko 5 diamants donc tango azomela ti 5 diamants ekota na bomo ya na zupe contrôle afina. C'est la fête au Koban prochainement papa Félicien cette fois-ci qui m'a sauté nous autres déjà zone normal votre numéro de contact 080 243 89 55 99 261 243 89 55 99 261 bande numéro na kaso ozu yango bengi ngai na kobondela mpo na yo oza na question otuna nakoyana olao. Et les copains, monsieur Baba, Kindoki vermet ici là. Kindoki ici là. Montassi ça Kindoki à Jésus-Christ de Nazareth. Non, il est pas noé ici là, il a sauté. Ici là, pourtant ici là quand on a ça là quand on a dans Kindoki, nous avons témoigné beauté. Nous avons témoigné place mon a témoigné pour Satan et ça anga boui. Mon koloko bimisa c'est croit pas ya bato. Mon kolona to kobomayo. Mais Satan a tata na lokuta pe kolona. Ngayo na bongona na zana ngama Jésus-Christ de Nazareth. Na comme ministre de l'autorité na gouvernement à Jésus, donc nous avons tambola sous protection à Jésus. Nazali sona kindoki te nina yoka o être suprême azobenga na lito eloko te o nina sala incarnation eloko te donc nalala ka kimia Yesu yemoko pongi na nga kolala na ngai protecteur la vie na ngai. Merci beaucoup Félicien Moulopo ex-sorcier magicien c'est ça.
ex sorcier magicien bon c'est comme ça bande comme ça na poto abina ngabi papa yeb ça journaliste abenga ex magicien ex sorcier amika si aso benga ngo po nazalaka na tika c'est à la prochaine. Merci à Arnaud Kamane qui était derrière la caméra. Bonzambe Lola Ezo Futa Simananto ya ko bakenza mabo to poye susbaki bye.